ezana bato musuba la kaloko la compétition mama Zara nazo yebisa yo soko lingo yebeska pauvreté utaka na mbetu. Ah bon? Pauvreté utaka na mbetu. On a vu des prophètes, des prophétiseurs. Oh, bah, tellement na mboka oyo. Allez, Simba Télévision. Allez, Tiamai. Baza, ba limwe ba ngonyos tout. Ba miso ba utaka Brésil. Ba ko ça n'importe quoi na mboka na biso. Mboka ba Congolais ba pesa confiance à n'importe qui. Non, il faut donner la confiance à la parole de Dieu. Pona bana mibali, oh ya pembe. Au mona ke no mona mibali sika la muka. Ake no luka musala. Parce que procrastination il y a moins des à peu près na sommeil ndenge moko. Ako nga oluka musala te habiter tikana la na ben na litama. Litama ya munene. Nakuta na mwasi moko asala kana ye, azana mbongo, azana makamnyos tu, ngana benda aka bote. Ba ko resho sambela boite, ba lali na molimo. Profession authentique ezali susute. Ba lali ne ba ko sala ba makiona. Pote ko boneleza te. Alangwe azona ndabwe pongi asamela yo oyo témoignage ya lukuta o nazaki na sida nabiki keba ozaki no malamu olembongo ya prophète wana kosi yo o témoigne que oza na sida keba sida ya solo ko ya elati yo mubali ya bien mubali ya poto tenga na bana bala ote mubali ka ya poto ngali ngina ka mbala poto mubali ya poto pour que no asa bonga déjà mbalmo mubali ya poto azangi mwasi na poto kuna c'est ça ne yango na procrastination. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble, comme d'habitude, avec le docteur Patrick Béni du Ciel. En tout cas, tous les autres continuer na sujet na biso ya les combats spirituels. Grand thème na biso les combats spirituels. Oyo bongo tolobela ki premier point ya combat de futur. Combat de futur, tout simba qui point ya impatience, tout simba qui point ya manque de maîtrise.
Et lelo tokolobela procrastination et sommeil na combat des songes et des rêves. Donc sans plus tarder, je dis un grand merci na batunyoso pour ce na émission na biso oyo ezala représenté na votre Sarah Tola et puis comme invité principal et spécial le docteur Patrick bo partager les biso émission oyo pe bo tikela biso ba commentaire na ba question na bino. Voilà, merci na ba sponsor na biso Majabu Gospel, Azir et puis voilà J Magique Adassa oyo et salami bongo na maman Esther depuis les États-Unis oyo akosunga vraiment biso basi oyo tozara na problème ya mabumo puis bandeko ba na problème ya surpoids comme obésité. Alors un grand merci na yo pe maman Esther et batunyo subonimbo passer ba commande bokoyi ko komelanga na privé na o tinde la bino numéro na ye bokoyi pe passer commande pa nanga na koyi ko komela bango pour que ba livrer bino yango. Alors voilà, merci beaucoup na papa Diego Melito, merci na maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na tata pour FAP Kato, pourquoi pas na Jenny Beta industriel moi si à Pembe, Amelia Mweba la privade ya Orlando Domingos. Un grand merci na président Charles Tamboué, bande konyoso na ba commentaire maman Sol ya Bambemba, Nana Bafana, maman 4R, président bébé, maman Nathalie, Edwige Kalala, Pamela Kabea, Dalia Onyema, hein, Rose Bonga, Ozia Massamba. Un grand merci na bande konyoso tout na ba commentaire, na ba abonné na biso nyonso. Voilà. Montréal, sur le même langage, nanga, foué la vraiment plateau. Là, j'ai dit bonjour, docteur Patrick. Bonjour, maman Sarah Tola, grand esprit, première dame. Zame Apambola. Merci beaucoup, docteur Patrick. Bonne santé. Oui, santé ça bien. Vraiment, Léon Alamuki retard Makasi. Oui. Pour prière, il y a 21 jours, on a un monde entier, et Bandaki Lobby. Le 14 février, jour Batbazo fêté Saint-Valentin. Bissoto Bagte, Bissoto Sambilanzambi, parce que Nzambe tokotika ete mbula oyo faut to sambela makasi. Alors ezaki vraiment terrible to sambeli makasi parce que thème na biso monene oyo bane ko accompagner biso ezalaki il y un soir et un matin nde to kolobela kuna destruction du pouvoir du sang par le sang et le pain. Makila nini oyo ezana kati ya nzoto na yo e uta wapi nani oyo abebisa yango to kobebisa on kaka na makila ya Yesu et puis na lipa omoni na l'église ya Yakato au monde basango basala ki ba biloko moko o tilo bat bazoy baté au monde sango akozwa kaka lipa akopesa na bato mais vino akomela yemoko bandimi kuna opesa bango de vinoté et puis au salama des années aux années bat basala ka attention te ba ki pa makambo wana te bazoy baté que non bazotia déformation spirituelle bible zo ba que non o akolia musunité akomela pe makilate akozwa bomo ya seko te o musuni zali lipa zali nzoto ya Yesu Kristo ndenge nini bakolesa oka lipa makila bakolesa te. Or dans le sang il y a la vie, dans le sang il y a l'âme, donc âme na yo bazo purifier yango te babo ya komeliso makila. Voilà un grand problème, il faut tout détruire. Donc makila ya mabe o efandela biso na nzoto balobani okubonga te balobani okendeli boso te balobani okubala te et koko na bino a contracta ka ba alliance moko satanique diabolico akene ko sa ba pacte pour pécher azo bambisi belé akene ko sa ba pacte pour azala chef coutumier chef de riche chef de famille akene ko sa ba pacte pour aloba bambisi azo ba nyama ya ofele surtout biso na kisangani kuna omona bakoko na biso mo bazama molimo ya fonoli a ok place moko akatika mo hectare moké biata 3 mètres ya ba nzete azongi ba esprit mauvais ba katelele msuke no 10 km². Na tonga ko yabo aloni kama masangu kama bambuma misatu kabu azongi akoyaba kuti talelanga mama Kemba era kobuka omona ya buka mosaki moko atina dépôt na tonga ba bukelier donc conteneur mo batina katanda osomona mulimo ya fonoli. Alors bato wana po bazo ba résultat wana basala ba sacrifice ya koteka ba génération bande ko na biso balokele baza mulimo monama ngana mona yango noko na ngai propre na koko na biso propre koko ya ndenge ya famille azo mema noko na biso ba pêche ba koma na pêche na kati ya fleuve au mona bo ba adindi na kati ya mai boato etelemboy boato etelemi sur place loko eza na longo zali bendo ne simba boato eloko moko te ba okende kuna ba ke osala ba ambiance na monde ba sirène kuna kozonga ba kuti boato za plein na bambisi on va kotekela bato yo lembisi wana état d'âme na yo yebite ndenge komi o lembisi on ezana ba problème oyo komelio
et puis ça na religion moko ba parlaka awa na Kishasa ba religion ya ba science occulte on ba lu makambo réincarnation na réincarnation ba ba nini ceux qui muto no sai la nzambe ceux qui akufi abongo muto moko mbongo quelque part ceux muto no azaki muto malamu akabaka ceux qui akufi akoma ceux qui PDG quelque part ceux qui muto azaki mabe abande ko bonga batu muté mabe ha ko nyokola batu ceux qui akufi abongo mambisi abongo mataba batu réincarnation ba lu ba biloko ndo ba religion lukuta balobi bo okomona mutu moko aye na bar patron asamba ya église ba réincarnation wana bovana ki bozaki kiri iya kolia taba wana te omona akomande abi oya na taba bosombi taba bino bolia meyalwa boke na terrasse te na terrasse wana kuna bosombi na taba wana metabe yaki bosombi pone ali yaki wana te baza lunette ya laser wana permetaka bango bamona taba oya réincarnation cela veut dire muto bande ko sala mabe akufa bonga mataba to bonga mamisi nde siko tamba paliaka ngonde ba maladi ezokota na nzoto bato ba problème ba myomba kiste biloko bozolia ba stérilité ba obésité talbo mélanger yango ajimashika ngana na kopesa publicité te pour nga zelo ko mokote ouais te docteur te maman Esther docteur et qui tsanga pe poa na ko lobela ngo te pour na zelo te bon soki asali biso pe to lobela ngo na église na biso pe to lobela ngo c'est ça et puis ban na ministère to lobela ba somba ngo ministère partout dans le monde entier ouais et siko mona batabana babi ba réincarnation yango zo pesa ba malade siko monta muto ali yango makila ne baby il faut makila ne bonga siko mona ba mbisi pe ba ndengo na pezali babiso muto abano sala mabia ba ndeko finga kufa abongwa makape ba mbisi oyo bazaka ya ba réincarnation wana eza mamba lukuta ba religion wana batia ndengo wana siko balobi boy omona mama ko na zando awteka ba mbisi wana oyo ba pécheur ya milimo mabe ya ba sorcier ba yibike no ba miso za ba mbisa mystique ba ko loba yango ba yiko tekela mama wana ko remarquer soki na zan mama mbiso combien tikanga oh mama na tu kende na lemina za ba problème nanga oh mais mama tekela ngati o mo leki soki ka na moni client na bango ba ta science occulte oh ba ministre oh ba PDG ba to ba sala ba logo wana mabe soka kazoya mamo client na ngai chéri ya moto donc na kati o maloba te na mbandaka maratre nanga que son âme repose en paix maman Julie tant on a kenda vacances na mbandaka sika azao memanga trop wende kolakisanga babiloko siko ayebisinga bisara est-ce que mon ambisi ya munene ngabite mama na yimbisi ya munene te akotsanga na mulongwa bambisi tokota na mulongwa babowayo o bobengaka nzombo alobi lelo kolia nini ngana ese mama na sepe na mbisi mo awa na mona ki onkuna ya munene na diango tala nzombo ya munene atuninga mbisi yango kombo nini nga mama na yebi kombo te aloka nyoka na yeba kombo na ngote na si azaloka nyoka wana na ba 13 ans to baluka na mama to komi na mesa mbisi yango na esi mama nga bimbisi oyo mama habite Sarah okolia mbisi oyo te tokena sombelo mbisi liboso na boya na isi mama na oliaka mbisi wana na boya donc yazo boya nga pe na oboya yazo boya nga pe na oboya pa bisinga tokende tosoma ngulu na retu tant tozonga tosoma mbisi wana na banda ko bude to tokomi pembeni ya ngulu to pusani muke abando bisanga bi omoni mbisi wana mbisi wana batu balala kana ye batu ba coucher na mbisi wana na bowayo sko bowayo akata musapi bowayo nenga sana so bakati ba papier mutu na ya pamba ninge tikala so kotisi ata brosse ya kombo hanga kangango nzombo akata musapi sko yo abando expliquer nga ba spectacle nango tu abi omoni mbisi wana alala kana batu ngabi mama mbisi ola na batu ndengeni abi nanga tala zela tozonga na kosomba ngote yo kote okaka nde to kosolola na ndenge na kobanda osimbela mbisi na kolakisao pasta tosombi ngulu tobandi kozonga alobi mama nazongi pe mwana lingi obe mbisi yango talo boni baba bandi ko débattre na prix mama bandi ko balula nzombo abalusie azaki nzombo a mwasi abalusie pe na kota sexe na ye docteur rouge polele ya sali ke ngana mona ngo abalusi ete ya okakola bongo nzombo ngo
otiango talo motuya boye eyabe mokebo azobalola ti ba se compliquer na prix to sombi te tant to bandi okende abi omonaki nzoto na ye ngabi mama na monaki eza rouge abi wana bali banzombo a mystique vraiment nde na confirmer le collègue. Alors omona mutu moko tanga ko ya mama na mara moko moteki abi client na biso yeyo Oui. client yeyo mara moko mona atekili tanga ba soma mission wana babi mission tanga ba liango ezong sa makilana bango sika et puis ça bango force pour ba vendre le sous na pouvoir. Okay. Alors bato ebele ba soma ba mission wana ba lia Ah, makilana bango ebeba Ebeba. ne yango wana nga na bandaki prière oyo ya destruction du pouvoir du sang par le sang et le pain qui est le corps du Christ pour bato bazonga babika. Donc voilà en quelque sorte retraite na biso oyo to bandaki ndi yango neza ko communiquer monene tozo continuer et aussi la ti le 6 mars benga biso kota na kati ya prière wana tozo traverser kaka 0 heure. Donc surtout bandi prière il faut to traverser 0 heure air mystique air bandoki ba pouvoir po ba ya ko lokayo ba otika Afrique ba okata ba frontière ba mer po ba ya ko loka na poto air wana ba zana en vol yo ko za ko lala te yo pe fe za ko telema ya mo que non le sommeil n'est to kolobela lelo na sous point o ebundisa futur le sommeil et la procrastination osomon. Donc c'est un peu ça nous avons invité partenaires partout dans le monde en Afrique awa bazana ba prière. Merci beaucoup docteur Patrick Yambotoko tapna na mama ya émission na biso na rolinga to lobela moi kambo moko pende ko déranger biso na réseaux sociaux tolanda ki prophète moko auti ko sala émission auti ko pesa prophétie en ligne kolobana acteur na biso acteur comédien na biso na kombo ya Pierrot Ndombasi azali homme marié moi si na utaki ko bota alobi Pierrot Ndombasi aza PD abebisi ba comédien ebele na mboka bandeko na ya mibali bakushaka na ye aza muta misala mabe et puis alobi en public partout dans le monde barotala wana modèle nini ya kopesele la prophétie ya liboso na koyebisa ndeko Pierrot Ndombasi akangisa ye. Voilà. Papa Pierrot Ndombasi kangisa ye parce que omoni Musa na Nzambe yango wana nga na félicitaka bato catholique na catholique omoni ba biloko ya ba prophétie ya ba buzo ba ezalaka te et s'il misa masili bato bazongi so za na problème okute na sango koyebisa yo so ba mamba délivrance sango ko sala en privé biso une église de réveil spectacle moto ba demo lipute kimi wo caméra pa zaki wana bo sous-vêtement moto monani et prophétie moi 60 qui m'a pas les opanzana n'importe quoi. Tala lelo tala prophète tala la prophétie vient pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Trois choses où est fan ici prophétie. Est-ce que prophétie on a pour édifier papa Pierrot yo que nous relobake non moto azali ceux qui pédé ceux qui n'engeni non 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 homme marié moi sinaye aibi que non auto ko bota moto aza pédé est-ce qu'il y a roboti ça ba belle famille ba mona que non mbongo oyo moto oyo papa Pierrot abaleli moi sinaye c'est qu'il y a genre na misala wana. Voilà comment l'on détruit l'œuvre de Dieu avec des infiltrés omoni awa na pongabi ezaki na bato mo banote na pongabi awa banotala ba misapi ba maboko batali misapi ba maboko tali sa chance bako kosa yo soki sali M awa il existe soki millionnaire et ça soki S awa il existe soki satan soki ndeni ba prophète wana lukuta wana bango nyoso ba kime bazali so na ponga bité bakoma na l'église. OK. Papa Ekamba na 1994 95 96 na RTNC1 ozaki OZRT à l'époque anosa émission moko kanga bana bandoki omona bana bandoki azokanga bango na bakimbanseke na bawapi na balingwala na babadara babasite moko rekile kindoki bolexa ba otuna bango bosala opération kindoki ndenge nini et émission ne katana bo calculer depuis 1994 tilelo omona que nous bana wana bazaki na ba 8 ans tilelo ba komina ba 35 ba 38 ba 40 ans ne bango wana ba pasteur oyo ba komilelo ba prophète ba prophétiser oko remarquer bazo appel vertical appel horizontal te papa na mama molimo a consacrer bato bongo te bazana référence te bazana père spirituel te ozomona nde ba ça n'importe quoi parce que mon ngane nazalia mon père spirituel docteur Bapeti ozomona et
papa Alain Ngongo, révérend pasteur Alain Ngongo, ba mentor nangai, pasteur Fernand Kalonga, ba mentor nangai, prophète Israël Mad, ba mentor nangai, pasteur Bide Wabide, ba mentor nanga, baza ebele donc so na meki ko sabuzo ba awa, ba benga nga ba ko interpeller nga, na ko zo blâme na ko zo suspension. C'est le musuna bano na lo bakute. Donc ezal makamususu oyo bako permettre te na sala. Et tant que je me tout n'est pas spirituel. Et ça, n'importe quoi. Professionnel et consolé, exhorté, édifié, et ligné panza, et pour être déshonoré. Mais là, bon, on est au limité. Il y a un Rwanda. Avant que tu sois pasteur, il faut que on a 40 ans, on a 40 ans d'âge. Assis à l'école de théologie, à licencié en théologie, le rôle en gaï. Attends la classe, parce que dans la théologie, naza manager de formation et puis économiste de formation. Naza sont diplômé aux éducations à la vie. Naza ba diplôme ébélé. Donc non ça musala nzambe capté que non pour naza pasteur pour nzambe bengati. Donc so tsenga na bureau non ça la bien. Na ebi ndeni ba sala administration, na ebi ndeni ba fandi sa makam. Ozomona. Et ando ya makambo wana, j'ai postulé comme député national na mboka oyo na 2023 na ozonga isusu. Je vais postuler mais cette fois-ci je vais voir les courants. Donc voilà comment ça va marcher. Namboka na biso faut que nous makambo la réguler. Ba prophète aboy, baza ba leki ya pétage. Bazu ba bizalelo na pas vient na bango pétage. Na prophète ya mukuse mona suka ya kasavubu. Donc c'est compliqué. Alors biloko on a kata mboka na biso nde ezobeba. Yango na ngai prophète mobikisi. Nazo telemela bato wana de partout nazo ba nazo la te. Boyo kabangote, ba prophète on monte sur une église. Au monde a non, aujourd'hui je ne veux pas prêcher. Aujourd'hui c'est la prophétie. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Or en réalité, il n'est pas même appelé, il n'a pas même la puissance, c'est les ododo, les bilokakuit, c'est les lotoko qui lui animent afin qu'ils disent des choses pareilles. Et des prophètes pareils, Dieu va les tuer dans ce pays. On a vu des prophètes, des prophétiseurs. Oh, bah, tellement na moka ou. Allez, Simba Télévision. Allez, tiens, maï. Baza, bah, limwe, bah, on y tout. Bah, monsieur, bah, au Brésil. Bah, ça, n'importe quoi, na moka na bissoa. Moka, bah, Congolais, bah, paie sa confiance à n'importe qui. Non. Il faut donner la confiance à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, dans leur détresse, dans leur angoisse, il implora l'Éternel au préalable. Dieu envoya sa parole et, secondo, il les guérit. Avant que l'Éternel ne guérisse, au préalable, il envoie d'abord sa parole. Alors, au moins, que nous avons l'église à Batonengwana, parole pure et zoté à maté, parole véritable et zoté à maté, parole salvatrice et zoté à maté, il est là pour que nous ayons un mike pour avoir misal boumnaï. Et puis, mon oiseau salman qui on a pour nous rejoindre. Et permettre à son matin tout et permettre à la tata qui tout côté. Et puis, des sauts talibas blong na bango. Au moins, nous avons comme on dit, donc, il y a un problème grave. Azana moi si moko te basi mbali misatu mine mitano soki bazumo mabonza bako vanda na bisika moko oyo ezana tina te pona kumela masanga kotonga ko fustiger misala ya malonga oyo sama na kati ya mboka. Ça c'est l'envoûtement. L'État il faut s'occuper de makambo wana. Ezana ba cours d'ordre des militaires, non, ba ordre des médecins, ezana ba ordre d'avocats, il faut pas ordre de pasteurs et salama. Ça je demanderai au gouvernement. Bilo on a premier ministre papa na biso. Bo ça bilo ka boy. Parce que ordre ba pasteur salami. Bilo on est ba pasteur pétage. Ba koya ba opinir bango, ba ofandi sa bango ba hotel soute. Tellement que no mutu nyostu. Soka la mugi na tongo ngana zali président ya plateforme boy. Asali plateforme na l'état peut ba nima parce que mutu za libre ya ko adhérer à sa plateforme na ba kon nima mutu et Moutoza président plateforme on a kuna à suspendre de n'importe quoi la cacophonie, les noirs, les sombres au jour d'aujourd'hui, au temps de la fin, il s'élèvera des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes qui vont entraîner le peuple de Dieu dans la boue afin que la lumière soit toutefois volatilisée. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick Tokoti, vraiment si on a quatre émissions na biso. Docteur Patrick, parlons de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est l'esprit d'ajournement, de report. Aujourd'hui, les combats du futur, on a zolobela. Moulim o ya procrastination, nezo bundisa combat ya futur. Combat ya futur, moutunyo surtout azaganango. Au moins que nous nous salika moroboy, bazo bundisa. Tala David azoloba. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, l'Éternel est mon berger à conjuguer en temps présent. Mais avant de le futur, je ne manquerai de rien.
Au moins, Abraham, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Zambéabisi Adam, alors il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais au moins, on a fitu Fiti Nzambe Nenga Bongisa Makamazo préparé Abina Jérémie. Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés. Pour toi, ce sont les projets de meilleurs, d'avenir, en fait de t'assurer une vie meilleure. Mais bando qui peut banga kubundisa fitira mutu na ndenge nini na kotia molimo ya procrastination. Molimo ya report. Au moins que likam o mutu alinga sa lelo. Azo reporter en lobby. Mutu alinga bala lelo mama Sara. Habité na ba leote na zananu. Na zananu jeune. Tikana sa la vie. O sa la vie ndenge nini mobile yako se pointer. Lobby tango kubota tata. O comme na bana 5, bana 6 tata. O koloba ke no ezaki bitumba famille. Or yomoko mulimo report, mulimo procrastination et latio. Ozomona mulimo procrastination na et lataka bato ya pembe. Ah bon? Bato ya pembe ata muto aza mwindu. Soka pakoli mafuta komi pembe. Mulimo procrastination e latai. Omona mwana mwasi. Soka aza pembe, akoloba ke no naza kitoko. So mobala ya obala te, mobala ote. Nali mobala mon. Mama Sara, nazoba makambo bato ya pembe. Mutu nyonso soka azaki mwindu. Ata pakoli mafuta akomi pembe. Azuma bitumba ya procrastination. Soka za na nzambe te elati. Siko nakati o malobate Dr. Paté. C'est que procrastination yango elingaka bato ya pembe. Na lobi bato ya pembe bakoma mulimo ne lataka bango. Procrastination, inconscience. Procrastination ya conscience na procrastination imposée. Au moins moi si ya pembe na bali na basi. Moi si ya pembe akoloba ke no ngana obala te. Na kitoko kitoko na ngefo mbala mbongo. Mobile mbongo wana seza mbala batuti. C'est ça. Ce mobile moko ya linga ya monde wana olingate. Ataza netole akoma grand. Alinga mbala batu. Mobile wana pe azo banga payer. Moi ça pembe. Azamduma. Basa dépense, basa ba problème, basa ba rancune. Or mulima procrastination to ela tse bloka ndengo wana. Bala na yo mama. Au moins na bato bazana entourage à moi ça pembe. Tellement azana animé na esprit à procrastination inconsciente. Ou bien ils ont conscience. Bato na bakobano yebisaye. Boye mbalo. Yo, aza niveau na hote. Or bazo utiliser pour ye lo za pembe à côté la mbongo. Nebi tumba wana ya procrastination. Et au monde que no monsieur a pembe oyo. Asala ka eloko moko te, bazo le appartement ya $5,000 kuna. So olinga suko zonga te na ndako ya chambre salon na yolo akondima te. Akondima continue vie wana. Oazo l'exatan abota na ministre oyo. Abota na PDG, abota na patron, abota na directeur, abota na délégué oyo. Après avoir aussi ça abota na bato wana. Le ministre Longwe. O PDG kuna beli AVC. Akoy maramoko mama bana 6. Baninga na nyonso wana ba o bazaki pembeni ba kimi. Et mulima procrastination wana. Eko tina mutu loko azoboya kobala. Eko tina mutu tia zo malade ya sida. Pona bana mibali o ya pembe. Au moins que no mona mobali sika lamuka. Ake no luka musala. Parce que procrastination ya ngwana za peu près na sommeil ndenge moko. Ako nga luka musala te habiter tika na la na benda litama. Litama ya munene. Nakuta na mwasi moko asala na ye, azana mbongo, azana makamnyos tu, ngana benda aka bote. Or ba anezo lekana. Au moins que no ba ozana mwasi wana. Ba bala na pété. Allez, sima mikolo, au moins moi c'est toi voyager, mobile âge lekeli. Au comme na 50 ans papa, au botate, au bota ernini, moi na otanga ernini, a aussi sa classe ernini. Mulima procrastination. Procrastination imposée ne mabe. Au moins que nous ngoso malupangu. Bato bele bazana poto. Au moins soit si mon zo limwa. Azana posa que nous sommes malupangu, moi so malupangu ezate. A moi que no nasana no vie, nazana no. Ngana kuta na jeune mo abiki no. Oh, balo bananga na pasteur na église mnene na so malupangu po ani nazana no mwana muke. Bo ba so mo bazami ko. Oh, eloko ni ezo lubise ndengwana. Ozumba ngozo opportunité so malupangu. Bala. Bota tang na nozano na âge bien. Bana bazo kola na âge na yo. C'est ça. Mulimo ya procrastination. Ndenge mo pe même ata ba konzo ba déjà mboka. Po asali kamwa bien. Ono tazanan. Po asali kamwa bien. Ono gouvernement tozo zele elobalikam. Malamoko mo ke no ba saison zo likana. Pas balongo les ministres. Tant on a posté sur tout wana kuna. Ba voter était parce que asala ka musa malamuti. Au comité député, bongi sa peuple. Nengo lakaki mareke noza
prérogative na yo te mari ke no eza devoir na yo te mais olakaki osala bapon ntango ozoboya yango eza molimo ya procrastination lobisima mikolo ozonga so na manda wana okozonga te bakoboya yo basupporte baboyi nde bato bazoloba pourquoi molimo ya procrastination elataki yo e molimo ya sommeil spirituel nante sommeil physique eza na bato mosusu balalaka lokola compétition mama Zara nazoyebisa yo soki olingi oyeba esika pauvreté eutaka na mbetu. Ah bon? Pauvreté eutaka na mbetu bato mosusu balalaka lokola na compétition omona bato nyonso si balamukaki déjà ya azolala kaka moto abongo omonake no bandoki bautilisaka ye soki babimisaki na butu bapesi ye kilo ame bacharge aza na Congo azomema biloko nemiso bato ya Chine ayi kotika yango nde bokoremba so oza na mwana omoni mwana alalaka pongi mingi eza molimo wana ya sommeil molimo mabe makasi omona ozoka pongi mwasi po asala tolika moboy pongi lamba mbala kozonga na 12 heures pongi ono efona ya munene est-ce mbali balinga basi nyonso minene te basi bakomi leo na complexe mwasi nyonso alinga za munene po mbali balinga nzoto misuni mais pongi ozoluka wana ekoluka pe ya problème bakobenga na libala il faut la souple molimo ya sommeil et na kati ya sommeil wana omona tellement esprit mabe bandi kolesa babiloko na ndoto ozo yoka olepena fufu munene epesi o vertige kwit olali penza pongi or soko ozolia biloko na ndoto yeba ke nozokoma problème ezolanda eza molimo maladie et puis au juste sorcellerie inconsciente et puis na bapongi wana moto akolota pe azopumbwa bato ebele soko tuni bango bazanga bandoto mibalo te est-ce que oliaka na ndoto ona mona analia na ndoto olota kopumbwaka ona lota pe na pumbwaka or molimo wana ezo combattre futur na yo futur mo ekene liboso eza te bamami ko molimo na pongi eza na bato mosusu barata misala pe déjà bengisiaka na tele mais tellement pongi eleki arate musala bato ebele mpe ayaki koluka musala baengage ye po alamukaki musala pongi fatigue basali na nzambe ebele mpe bapaster po baprie bakoprie te molimo ya pongi ya boye ozomoki nozokoka te meme bayekoli yesu amati na ngomba akiti akuti bango nyonso balali alamusi bango abiboni bokosambela ata 1 heure na ngai te monguna azoya lukaka ngai bosambela ata 1 heure veillez et priez afin que vous ne tombiez pas amati susu azongi akuti bayekoli balali donc esprit ya sommeil il y a le sommeil physique et le sommeil spirituel na proverbe chapitre 6 bazoloba makambo ya sommeil ababi proverbe chapitre 6 verset 3 non verset 4 babi ne donne ni sommeil à tes yeux ni assoupissement à tes paupières dégage-toi comme la gazelle de la mer du chasseur comme l'oiseau de la mer de l'oiseleur babi dégage-toi sommeil musu nazo baza sommeil spirituel maman Sarah bato ebele bapasteur ebele nde ozomona biloko ya baprofete wana eza sommeil spirituel bakoka soki osambela boye te balali na molimo prophétie authentique eza lisusu te balali nde bakomi kosala bamaki ona mpo te kobondela eza te alangwe azongi na ndako boye pongi akosambela ndenge nini na molimo alali nde baproblème ezosalama na baeglise lelo miracle eza lisusu te nde bakomi kopale yango na bamiracle ya lokuta na batémoignage ya lokuta yo oyo témoignage ya lokuta oyo nazalaki na sida na biki keba ozalaki no malamu olembongo ya prophète wana kosi yo otémoigne que oza na sida keba sida ya solo koya elati yo ozwi mpena sida ya solo mpe ekolongwa te voilà en quelque sorte oyo nakolobela babitumba oyo ebundisaka futur ya moto nalobaki point ya liboso ezalaki impatience kozanga patience ya mibali nalobi manque ya maîtrise de soi point C nalobaki procrastination et sommeil pe ya suka otokolobela na émission zoya ezali le combat des songes et des rêves voilà en quelque sorte bato bele bazana bitumba wana ya procrastination. Merci beaucoup. Le motanga classe ou non age ezana classe ezana retard te okomi na age nini classe ezana retard olobota ote nazana na bota ménopause pe yango ezoya ono ifona bala ka mobali ya bien mobali ya poto tenga na bala bala ote mobali ka ya poto ngali ngina ka mbala poto
mobali apoto po ni ke no asa bonga déjà mbalmo mobali apoto azangi mwasi na poto kuna c'est ça ne yango na procrastination ononga lika mwasi apoto bala na oka basi apoto mwasi apoto bo soka na Facebook bo soka na WhatsApp aoya mbalmo aoya souté. Docteur Patrick, nous sommes arrivés pratiquement vraiment à la fin de cette émission. Monsieur Zaki Kitoko Makasi, Mengongande Sadike Kabola Bisomi Balé. Alors, Totikali na combat des songes et puis combat de rêve pour toi attaquer grand combat des étoiles. Voilà. Docteur Patrick, Tokomina Soukanalité, message nayo par rapport à ce sujet autoutikolobela et puis na dédicace nayo. Merci beaucoup maman Sarah, maman Mokonzi. Grand esprit nzambe apambola yo na kopesa biso honneur ya côté ya libota na nzambe makam oyo ya combat spirituel rénové ya ndenge ya sika différent na combat spirituel tema na balimete awa bengana papa bengana mama po bazaba ndoki bengana bana yo mais na poto moyeba tema te ya bongo ezate parce que na poto soki obengani bana yo police ba okanga yo service social ba ba zubana wana donc mate ya wana tema mabe donne du pain à celui qui a faim s'il est ton ennemi, donne de l'eau à celui qui a soif s'il est ton ennemi. Ce qui peut si bango nde otiamakala moto na mituna bango. Voilà en quelque sorte tolobela ki combat ya futur na ba soupe nango na pesi mbote na ngai na ba onyo swazola na biso maeva koko maeva titi bona na pesi mbote na ami na ngai Serge Kabuya na États-Unis na pesi mbote na papa Noël papa Joniko et na maman Jocelyne Nzambe apamula bino mami Nzambe apamula bino et na pesi mbote na caméraman na biso axe ce qui image bien esaye ce peut mabe ezana moto na meabim ça ba image très bien félicitations à lui na pesi moto na équipe nyonso na papa Diego pe na ba nyonso ba na biso ce qui moi na moto Yesu Masia ayele lote lobby na koya lisusu parce que maman sera lobby dans mort ezali lisusu te il faut que notre lobby la makambo ezebele o ya bible ko bato o na to simité bible za munene et puis ba question tout na biso ba question au comprendre tout ni question et ko permettre biso to situer tout le bel kamoko bosongolo sol même na pesi mote ba commentaka maman nana ba fana ba commentaka la maman 4R OK maman 4R nzaba pamla bino. Merci beaucoup à tout le monde, merci na bilonios tout na ba commentaire pour partager les biso émission oyo et ko za malamu mingi to mona ni bongo lobby na émission mususu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.